Ngakai moko bloka carré. Carré na banga mutu te. Carré na banga ka nzambe. Bon carré so si mobile na ko poster. Yo za la ministre, yo za la nani tali ete. A poster mobile na. Ala sa bon ke yé assez lombe. Yo ne sera bino que la fille elle est courageuse. Et là que bon ma kika mama mo ça la ouais bon mai. Parce que ça la bilo mo ya kitoko. Bo ba force Karine. Ya ba force nanga. Nga bomba mobile te. A keso to za ba tu. Na bomba mobile te. Et de kono fale yo mtolo bakango. Ngala ko bana mama Sandra te. Bo yo za na mi pesa ko classe maka moko pe. Yo ngama ba tete to ngali kapli le ketu. Ba tete ba tu to triquer yo. Alors déjà na tout la gono le ketu. Yo tanga na ina to tanga na ifasi. Le ketu tanga na fasi na ifasi tanga na ina te pourquoi comment complexer bwende. Yango zo mona batu wana maboki bazo beta ka yo ka fimu kindingu. Biso to kaza ki oroela biso e boko te coupe ya nini wana trophée wana. Mais ba ko pesa batu mususu. Les quatre fait yo boko li batata te belé yo le ketu o bimi se batata belé o lenga batu boko na ndeni yo mona ba boko le bazaka na batu boko le ko za na bango o comme ça on va kamara do poani na seka bino le 14 février ma classe na seka ki bino na ba fia maboke na ba fia théâtre na ba fia millier na ba maso nga na yebi na mona na ngate na ko côté ba ko matata 5 te so bono so beta mbanga na mobile ba so mona nga logique o so mona muke o so musiki toko luka mobile na moko même à tous les 50 ans yaba yaba ko bala hote à tous les 64 ans na Nicolas pas ko bala hote. Voilà, chers amis internautes et des beaux-arts TV que vous aurez partout dans le monde pour l'émission Labino. Et à la période des stars qui se présentent par votre humble présentatrice Grace Mako, l'autre m'appelait la bouche et le truc de la presse congolaise, Kinshasa, commune Kinshasa. Donc, babi, ceux qui toza liboso et à caméra, c'est qu'il y a vraiment ezali. Lelo na beta masolo nangai na Carmel Odia, la fille à papa, l'étoile de la presse congolaise. Na mi benga ye moko na wike koyamba Carmel Odia, ça énormément plaisir na bino bato botar la rabiso. Na ye donc de tout ça la banalise par rapport vu aussi que y a le barabien. Donc peut s'abiso ba quelques détails ya ba réponse nangai. Tozo beta ba actualité tout to sur la masolo nyon surtout boyebi ka que mois de février donc mois ya ba mourir et si la raté fait ils ont continué kaka et on a préféré na yamba Carmel Odia poto solo la na. Bonjour Carmel Odia. Bonjour Grace. Un mot d'abord na bateau votre Mbote na battu so bota la Carmen Odia, la fille à papa moi Sinzambe PC Lengi. Merci beaucoup à l'ami Salon mon cœur, papa Louis Vuitton, El Kelos. Merci aussi à mon papa social à Botri qui a la babi joué patron à ma part on aïe. Merci aussi à Gladys qui a la mon oscar Botri qui a là. Merci aussi à madame qui a la balobi madame Audrey qui a la maman sociale de moi-même. Merci aussi à madame maman pasteur Esther qui a là on a mon albosa Botri qui a là. Merci beaucoup, merci à la famille qui a la babobi qui merci aussi à Emoko, mon papa de moi, Yagi Ewa, Moko Zanga 919, Peko Manasson. Merci beaucoup, nous sommes là pour Carmen Odia, la fille à papa. Merci pour tout. Merci à Junior Bongo, Union Européenne. Oui, au Pesa Sang, on a Jérémy Manzaka, tout l'être, Premier ministre Jérémy Ozawana. Merci Junior Kabanango Kocha. Merci à Emoko Vilanga, René Makondele, au Pesa Sang, on a Saokele, Madi. Il y a trop de préférés parce que ça Diogomo y a bien à Solar bien qu'on a Belgique. Merci à chanson Mbimba. Junior Kabanango Kocha j'étais saline battu sur les jeunes millionnaires. Oscar Marie tout j'étais saline. Nicolas Mbongo Fia Kokananian son masananga. Merci na batutu au Balingaka. Carmen Odia la fille à papa. Carmel Odia, bonne nuit le 14 février, c'est passé comment? Oui, le 14 février, les cas qui n'ont bien, na bonzambe nyonso, na prometté ban mon entier que le 14 février on a ça la 50 émissions parce que na faire comprendre bon qui m'a cambo ngala lobara et ça mamo bezara vrai. Na ebisa bango nyonso que na ba fi internet, na ba fi maboke, tout le monde na ba fi PV, nazo 5 ça pour nazo banga motuté. Na ba fi a fil, ba ça na prendre je t'aime. Bana ba prendre je t'aime ba ça na mibalité. Mibali nyonso ba beta ratolo wana ezama ba mibali oyo ya bato. Siko le 14 février na
nazalaki na bango mayele pona na ba numéro na bango tuna ba téléphone nanga ça veut dire que mibala bato bino bobetela tolo wana bazaba mibali na binote et là ça ka passer le 14 février mibala poto wana fali po ba komi mibala ba finyo sur na statistique t'imagines bato po bota mibali na bango bota banzema fali bota na fali en tout cas nana sepela na te boluka mibali na ye e boluka mibali na bino po nana na mobali na lingaka te dadi je te sali wana papa Kerla la ipupete ye mimi tikeva check ba finyo so batie mi batie fali na statistique fali ça fala mibali na bino na pese bon obi na bango boy na pesa ka bango devoir soki mibali obi na bobeta ka tolo ba mibali na bino bota bango na profil na statistique parce que na statistique on bloquer 50 000 personnes petit na Karen Boya bloquer ya zaka sakomi ya yo ya Morissette j'étais solo bota moi kitoko voilà ba bloquer quand la pesa bango devoir ba tia mibali na bango na ba profil na bango na ba statistique en tout cas na mona na ngamo côté a pas bato ba bala bango le coup de ma bête photo ba pe vérité mais nyo c'est tikali na bata maboke na biso bata ba internet na ba fia ville na mona muta poster mobile na sate to mona bato ba poster ba mibali na bango oh moni be surprise ba cadeau Magali Congolo ya mo to vana no tamba kuma bato te ese magali muntu nanga c'est ça que muntu nanga Magala posté mon tout hier. Magala publié papa na moi na mona quitté. Oui, oh, c'est papa moi c'est bon. Oh, c'est ça papa moi na y a posté et c'est bon. Voilà, OK, c'est bon. Voilà, c'est bon. Papa moi c'est OK, non c'est papa moi c'est bon. Voilà papa moi na payer mobile c'est bon. Na na ba bato ba betaka tolo. Na mibala bato ndeka papa shira yemba. Wana papa chéri bato ya ba madobula je te sali maman moi na Ginette maman na Ginette je te sali madobula je te sali omoni bato takate na mobali ya bato luka ya yo papa chéri wana bato ya ba ya sati mwana mngani ya ba zuluzi les lumières du monde wana ya click wana ba tabu fatu top model et qui reset voilà ya na madobula je te sali na ngako ya trop voilà papa chéri mbala nzembo wana na mona ki na ngata na pesa ki bango de voir parce que nga le 14 na sala émission en direct na mona na ngate na papa tena sala pe ba binesi ngabo bonga mobile na ngata na poster ki bato ba mona ngate ngabo mobile nga sinela nga ba cadeau na zi cadeau ça te que na somi cadeau ne ba fie belé na mona ki bona kuté bon jour wana ba so ba cadeau ba ko sa ke mo mario mo copé ki acheter ça bato ba so ba bino ba mo mission bolengeli mais ngabo mona ba cadeau na ngane na poster ki on vana mesa na zi vraiment bo mona iloko ne loko na so ba cadeau na o se pesenga ba beta to mobile ba te ma chérie o mona mobile amuta ça chiant il faut qu'on ça na mobile lo mo reposer la bien surtout ba le 14 wana et là que ça qui ba grand point mère ba leki ya ngama nga phénomène qui grand point mère parce que grand point mère ça na ba respect bon ba ça na moro boy ça va dire ngala ça que moni mi balo apoto mi betela tolo wana o mona ki basana basina ba et bele balela ki mi balo no betela tolo wana o mona bona basina bango voilà ça veut dire que toza biloko to luka mi bali na biso bozana ba poma ba jetem ba fi internet ba fi ma boken ba fi ville bona ba poma ba jetem bozana mi balite bodem belaka mi bala ba likolo ngo bazaka nena ba pasha soko pasha pesa na pasha force na mbongo mama bible ko même la bible nzamba ko mi mobile force ile ya mwasi tale ya giyo wa mokonza grano banda c'est la mwasi ni bible ko mami bongo mais mokile bongo ni lokola fali pupa bino bokomi basi bokomi mibali bokomi kosalela mibali ça veut dire que bozana mibali tiambo kangi ba passe ba garçon ki tobe po bosalela bango po ba mona ga ke yo sala mobali mozana ona mobali te passe ba tono suye kaka po kaka ba mona kozala mobali mais ça passe c'est passe na ko bala yo to passe na sana venir passe na comprendre que yo olingi e po zana mbongo yo mtozana besoin likona ngota msupo olingi passe na tolomo amukamata ke ka kitoko makasi amukamata amuplaner amunanger amutorcher bafi bakoma bongo famo na garçon moko boya zo torcher kitoko amo azo planer kitoko na lingili ko ngo samsa zéro po pasa pesa na mwasi na ye oyebi ke pasa na basi na bango bebetela tolo on baya mikolo na tuni bino baya mirinda na ba Pepsi si na poto to la Kinshasa bokosa na mibe na binote oyebi ke na baya mikolo bana ba pomo ba jetem baya mikolo biso na baya mikolo to mo la na même mibali baya mikolo mo linga mibala génération na biso te maman na belle la bino na ebisa bino ke ngana 2021 na la muke na vérité na ta mon vérité na boto mon vérité na kufa na vérité ba ya ye belle na internet bana promo je t'aime na ba fi na biso internet bana promo je t'aime na ba maboke bongo ba fi na biso internet wapi yo siko la sanga fi mo bo internet sa posta mobile na ba post ba kanga ke lo masa na ko to gaske mbala te bag na ebisa te mo bongo ko bomba brand point mobile na brand masa bi misa et tout le monde ba yebi bongo na bi brand te comprendre que mobile gaste mo brand oh bon on habite à la tisa alliance c'est ça né oh dernièrement émission na tuna kayo lo banga nga que mobile ya gratuité oh yebi wa makambo wana mobile ya gratuité mon so ba be brand moi la tisa bag wana siko et après
mobali ya Grâce Tembo o alatisa ye bangi on a vie mon vie de logo voilà ako bomba browning te isa ki aseki kutu ona mobali nemba tonso ba moni bozo mama mi belle no pone ngola sake bola mi belle na binote bozo ba fi bobo ka ba goûter laisser bozo ba belle perdue c'est que ça infidélité ba na bango belé tellement belé na ba tonton ya mi belle bazati mi belle ba tonton so benga tonton mi belle ba tout to mona ki on le 14 février yo siko ndongo zala ko kosa ba na mono c'était to lo ba clair ba na mono so bobi ke ngala lo ba vérité to banga mutu te to lo ba vérité to simba Bible yo na monde internet yebisanga fini no mona kataki a poster na mobile na ye ko banga mutu te te ba onyo so babala te na mona te bazate onyo so babala te non o neti baza envie neti biso apanga na zwa déjà na longa vie ki tonton na zwa de aviron nzambishika kisi na ngai nde na poster ki ebele na mona te o mona kite siko po ali bolimo konelenga esa na bato maboki ba théâtre o mona muta poster mobile surtout bino bato maboki mawa pona bino yango la yebisa nga bino bato maboki bolingana na bino na bino nde bomesana bolingana be mibali so bana poto bana basi na bango mibali o to bana poto baza na basi na bango tala mobala mutu za trop chiant ngala po famba na mona okelenge pesa nga kanu pesa nga classe siko moni eloko ya te na mona mutu moko ta bele la fongola mona rose mobali na nga mobali tokufa biso nyoso na sani moko wana yo zo bango te na bato ba théâtre na bato maboki biso tutu na sani moko ne yo na mobali na ngabe na chérie na nga malgré na nte kasi te no koyebiso po na lobi sani moko deuxième émission benga nga siko no koyebisa awa moi lobeza te o te na deuxième émission o c'est la film merci na pona lobas et l'axi qui est loko te botika mibala bato bata poto na bazanga na basi na bango basi na bazo basi na bona lobi bino mona ga basa poto na baza mitama be ba obwa ka mobile biloko mobile libana non baza ba folle to yeba ka tibiso to mona ka ba ko ko sabiso to ala professeur divorce ani depuis na zanga na muketi na komi mukolo boy bino bata poto ko kabona kana basa no bozala kala ba problème l'été pesa bino 100 mètres poni le kuta boy ko ba garçon poto poni le kuta boy na baso basa na poto na ba na kin biso to aka na fashe moko likolo ngo to régler ka makila rouge siko ebisa ngai to za ne bazoba to mona balinga na biso basi ba ofinga bango biso to mona ya linga mo sena ndako to nzo le kuta ya la falloir réfléchir ko ba ke moi so kutu ya bombi na ndako to ba bala na to ba bota bana ignorer e bango ngai ça veut dire que to za ba imbécile biso nyoso likolo ngo eloko te bo ama nzanza bo ama papa solo en tout cas ba luka mibali na bino po eke kitoko voilà on a ko lo ba ngwana to beta ka tolo na mibali ya batu te mo bali ya yo ya yo to ko beta tolo te batika pe bapasha vie pasha ngo boso kenongo wapi ozo sai la pasha tamsu mama leki na to mama na ozo kufa to baleki no ba kufa nsala mais yo zo la pasha ngo pe pasha alinga ka keta cher pasha lingi ka parfois cher pasha lingi montre ki tok na loboko pasha lingi sentir ki toko so likolo ngo yo sai la pasha tamsu mama leki no to leki no kufa nsala c'est que nzambe fa modir nga nazi pasha mo no salele exaucer nanga alali nzala karo nanga exaucer na mo na grande sœur nanga na idaka e karo nanga grand frère nanga alali nzala to ba yara nga balali nzala bonga na lisunga bandeko nanga c'est que nzamba opambola nga te nzamba fa pinir nga na osala mutu mususu me bande ona nga ba olela pasi c'est que nzamba ko pinir nga tina kufa tala baba so ba goûter laisser bino bato baboki na bato ba théâtre et na bato média mine le programme ni bana ba yala so mikolo ti lelo mutu ala mobala zate baya mikolo ngotanga baya mirina na ba Pepsi boyo ya bien ngote biso to zabala mike to sala bango na TV na musika merci lelo ba na mibali na bango moko te personnel o boni boy ko poni bino bolinga baloba ba vérité te so lo ba vérité boni ngo mabe te na poser ka question vérité mabe te vérité zango mabe te mais baya mikolo misusu po on dirait ba débrouillard na lobby ba ya mikolo na singane na bono po na respect fo na ko pesa to na ba ser nanga on a repéré sa respect. Si on a dit qu'on t'a remis comme pas ça, mutakingani na ça mutakingani te. Beaucoup de respect. Élisée Luambo, wana sernanga, bafana na vie nanga e mongo Luambo, ngana mona nanga Luambo te depuis na bota na mona vie wana. To ke sernanga muto ngana so idol na e po sernanga na ndolo ba vérité no banga mutu te. Sernanga no la madinga, bo mona ke balaka. Wala faut que ya sa leader na bango tout. Tu comprends? Sernanga no la. Bon na yo na batu bazo tala ngana yo ba ibike makamngala lobeza vérité siko ponga la lobeza ke nazo banga bango nyoso wana po basa biloko te ngana bango to saka la pe mamoko soki bango baleka kinga me basenga nzambe teke bolimbisi nzambe komisanga lobi ça veut dire que tango ke senga nzambe bolimbisi ala musolo bozala apeso sifa de vie c'est que bozabi biloko te nanga nabino manzanza toujours voilà ngam no loba yebi makamuno ya sana mokite na bino basenga na mo oba bafana bandenga na bango ndako bando tanga tanga senga nga rekashinga base belé omoni basenga na rekashinga wana mabe batu na ngai nazo
tika ngana bano classe ba kombo nanga ko tangisa kanga ba komba batute o ngala so tanga ba kombo nanga zo ngo tangisa ba kombo o sala yo yambinga tika ngana tanga batu nanga naza na bato ngana zo tanga na ba ser nanga beaucoup de respect ba reta jinga na ser nanga pa balaka bo monaka azana mobali le mo ba joso ba monaka voilà yango moni ngala lingaka mo ba bloka Karine banga ka mutu te Karine banga ka nzambe bo Karine so si mobali na ko poster yo za la ministre yo za la nani tali ete a poster mobali na ala sa bon ke yé azel lombe. Il y a une sabino que la fille elle est courageuse. Et là que bon mari ka mama mo ça la ouais bon mai parce que ça la bilo mo bo ya kitoko. Po ba force Karine et ba force nanga. Nga bomba mobile te. A tezo to za bato na bomba mobile te. Mais na elle comprendre que mobile monte za chiant. Nga la senga da Nzambe le 31 décembre 2021. Na ebisi Nzambe. Oui bato balinganga c'est bon. La lukaka qualité nanga nga la lukaka Nzambe pesanga parce que nga mobala bato na lingate chia na senga Nzambe na zo dim na sana lele na esi Nzambe na zo fini de peur et de mer na ko ba no vanda ka te ke mutu mo be ka poza mutu te Nzambe ebisinga nga na zaka yo oye ba jour mama na akufa ka mama na tonga kufa na 2009 ndengo zalaka obando bakake bato so ba ke nga quand même odana akufa parce que na sana mama na nga boy nyonso pa na ye mama ne na zalaka basuke ko mo longa na mutu moni ba malade mo na boso ko malade dans souci sur l'élection mingi na mvi mais Nzambe la kisaka nga ke ngande na sabo na leki na mama na yo na papa yo monate no se lo bikamo tala se nga noela mo sa fiso mama na Andrea tala pa fiso nga sala ki ba cadeau tande bazaka libala kitoko masala nga Louise camarade bata magio la tala Louise pen bazana na mobali na ye o comprend masala nga noela o ebisa Liza kuna na Belgique noela zo beta nga fo ebisa ka sauke madi na zo lela noela Ornella na bengudu Ornella ha non le bébé l'été massa bato Liza yebisela ngai sauke abeta nga mabe jouer patron ya moi mo boya mke asola bien voilà na ça sonne nga na loba Nzamba la kisinga ke na leki ba parents on son na osala yo ozana vi mokili faut ka moi yo nga na pauvre fille même mokili j'ai ka mo na makamnanga na bima na ba façon nanga na bima ya kote kanto nanga te tu vois na bima na ba courageuse nanga na sa maman nanga déjà la sa maman na biso tonga bota la sa biso comex parce que kolisi biso na comex yango nga quand même na sala ka so la longo na budget oyo ya makamna longo na cop oyo internet oyo na kina makambo nga na sa ngo privé ate ya mukenga na ozwa na kabwana bandeko nanga na koso te mbona na kesi sanyo na pasha ba ya mikolo l'équipe pasha o uta poto za mukolo sa bilo noso o ekitisa pona pasha ata Nzamba lolo yoka ote likabongo ni nyusuka pa mono sana mobali soso na mobali to fondi na yo et ça na pe prompter Nzambe moi yebita mzo tia vo kufa Nzamba ko selo miracle nenga sela ba ana nenga sela ba tebele bele pourquoi pas bile pe bolingi ba fana te bozana note olika ba laksa mnoko na mobali nzaka na mobali ngolo ko teli ko la ngoli nzanza ba mi ba pasha na ba rapena basi na bango voilà on la ko ba kake ba luka ba mbai na bango na seka bino le 14 février makasi na seka ki bino na ba fia maboke na ba fia théâtre na ba fia millier na ba maso nga na yebi na mona ina ngate na ko côté ba ko matata 5 te na ba masala nga ba ko mata 5 te o ba poster bi na bango voilà ni ka chama masala nga ye na mona kinda poster pe na mona kinika simbungu fia ko kana nyosa poster pe Sara Ilondo bebela nga Sara Ilondo poser na mona be onya rosa poster pe mobile na ye Christelle Mudimbi pas poster mobile na ye Laetitia Mwambe ne ko avait mal ou pas poster Laetitia Mwambe fia sala théâtre na loba bien la ta ki to ko ba français et ve malu bana ndeko zela o poster si lelo zo poster akati to wana sko masa nanga ta siko na masa nanga na zo bete nzika e bongo siko bino c'est que likolo lango Beniti Mukoko merci na mona ki père wa Laetitia Alliance na mona Laetitia Makamizi le père merci likolo lango Merci beaucoup, chers internautes. Un grand merci à le numéro 1 de Beaux-Arts TV, celui qu'on appelle comme ça, Papi Kelly. Bon séjour à qui donc un grand merci à toi, je reste Kilong au bras d'or derrière la caméra. Viron Zambijika qui s'est autrement appelé artiste à plusieurs styles. Azana pour la décoration intérieure, extérieure, pour la plafond, staff Nabino lumière cachée, contacteux. Viron Zambi, Kumu Africa Design, Kumu Africa TV. Kamel Odiana Otolanda dernière mission nayo. Toujours quand on a battu Maboke, Princesse Cardozo, et ça la ligne en fait. Et là au moins ça entre yo na bangotoni. Ya moninga suna vandi fo tout banga maramobo o ebike mokile zo zela. Na princesse na la dona na princesse. La dona basa ile côté. Na ebisa ki bangonde. Suba sa ba delure na bango. Ba bimisa kombo ya yaba.
En tout cas, pour la vérité, la donne à l'obaïnanga, Odia, n'aille jamais pensé à ça qui kamaïnanga. Jamais la rôle ma princesse, moi, boya le coup, tu m'as mobile, ma bépana nuire princesse, n'a pas salangoté. Mais la copine, elle me semble que bissoana, tu as mis ça tout, mais copine, elle me semble à Zara, ma casse, na princesse. Ngabi c'est sûr yem talo magamwana en tout cas la donne pas le bakon mais azana kinte la senga ki ba ko saba bêtise na bango mais ba ko ta komba batute bozo comprendre non bozo comprendre te ke mi bali wana basa mi bala batu ya bazana mwasi na ye juju ya kakol to ya bali banana mona trésor ya bae samba zamala mwe muninga junior bongongo ignore pe balobi muta géraka bongo nyonso Jérémy Manzaka, chauffeur na bango. Voilà. Il y a bana moi sinaï. Si mère soit tellement moi to longo la Jérémy Msala. Jérémy c'est ni. La bi Jérémy partait na bango. Moi je suis pas habillé, il me ta kumba bango. Wana vraiment. Il me ta géré bato libanda. Wana privé ya bongo, privé ya trésor ya ba madame trésor ya ba. Pour confiance elle qui. Jérémy va compenser 5 000 € qui m'a le quoi le cost va garçon msous. Qui m'a à gérer madame na bango qui toko. Voilà. On a koloba. Et ngola saké, ceux qui ba na ese bango so ba mettre bêtise, ça veut dire que boba zoba parce que bobi trésor ya bazan moi sinaï. Bino so ko ça ba goûter laisser. En tout cas c'est pas ça ba bêtise nous bolongo la trésor ya ba bêtise. Trésor ya ba se respecter ma case. Ceux qui pensent sur kanga na Nicodème, Nicodème c'est raison parce que Nicodème est un musicien. Mais moi si bien Nicodème azo silika princesse. Pour ato seli yo Nicodème en memo pototé. Nicodème a même déjà moi si des sandana la question ma kambuya et ne kono fallait mtolo barango. Ngala ko bano mama Sandra te. Po yo zana 1000 personnes ko classé ma moko pe. Yo nga ba tête dans il kamni le kechu. Ba tête ba tout triquer yo. Alongo déjà na tout la kono le kechu. Yo tanga na ina to tanga na ifasi. Le kechu tanga na fasi na ifasi tanga na ina te poko comme complexe bwendeni. Yango zo mona batu wana maboki bazo beta ka yo ka fimu kindingu. Biso to kanza ki oroela biso e boko te coupe ya nini wana trophée wana. Mais ba ko pesa batu mususu. Likoa trophée yo bokoli batata belé yo lekechu obimisi bato belé olenga bato baboki na ndeni yo moni babo bokoli bazaka na bato baboki lokoyo za na bango o comme ça babaka mardo poani va non na fifi va non bena grâce joyeux anniversaire mago bengsenga te o bo fera bato maboki ko zwa yo ndoko lapa va non na fifi va non ba Tracy va non bato va non ba clic no nyoso garçon bogara na kitoko na za na bango likambo ni na bato baboki balinga ka hotel lekechu problème nini yo na lekechu o ba ilo ko tricot ba c'est l'heure de jour restaurant bon bango obama bango oyebi ke bato basamba kama se bato maboke balingiote leka tu ozoka susinga na loba atole kina tefobi quand même na tsenko loba tena ko loba parce que puis mama bato lobango ezo soyo nde bato maboke ba triquer yo fallait yo ne mtozwa na ndula ozwa eloko na 4 émission na 4 tika maka azuwa na bi mtu apesa ki bala ba trafic de fiance na bi lava mso bato mso bakenda ko lata kune na to na bato maboke ba kende concert Nebite bora ba proma ko lata bino bato maboke bolingi louva lac mero itaga bino ne bazana na mona muto maboke moko tala siki o mena ndenge na monde na biso bato ba ta classe propre so bata media bato maboke mabo futa kala bino na bilo mususu bo futaka na kala kanda na bino no makasi ne bosana oboy boso tanda ko leke to sali musale fa pesa leke to musale po pesa te ngana zo loba po parce que sunga na lebo ba ke mamba solo bo leke so zo mirmi et ça la kate et na sensité ça veut dire que bino wana la dona na le makambo ngo botika combattre so yaba yaba sala mwasi na yo soki ya princesse zo beta tolo na yaba o sa musala punda luka mobali ya vi na yo o sa jeune fille o sa mwasi o beta princesse indika mwasi ya yaba aussi o na zo la bana princesse na zo banga ye posa nani oh princesse c'est le côté ngale ka to ndenge mo posa nani na zo la bana bongo batika ba ja salité o ba so sala ka wala ba pesa respect na mibala batu soko mele mibala batu mama mi bomba kolinga to mi mona yo ne ganki mama batu babati mele kona maele tam so zo mona ke ofiona zo yo zo bilaksa ke yo ne mwasa mutu wana mama ko beto bakindingwa o ebite ke bele bakota mabele likoloka ya makambo po eloko bomaka batu na fie sa mbongo na bolingo yo zo sanga na bolingo ne kena na mutu tala bo pesa respect na mibala batu suba bibana mibala batu bo mi bomba naka bo mi mona gankite et ça da mama na lobe konku de sko mena lobe na lobe onka pobu ya mika ona lobi eza mbasuka soko asa mama na yo kosaka batu mususu kosaka batu mususu ko kosaka teko kingani tango zo fano zo beta mbanga na mobala batu zo mona logique ozo mona mukie ozo musiki toko luka mobile na moko même ato sali 50 na yaba ko bala hote ato sali 64 na Nicodème pa ko bala hote likola ngomo tiki bo samsa punda bo sali ka bokoma bato po Nicodème mazana musicien mbali bo soti musicien na vierge na basi 50 80 même nana ke to na za madame mais bi ke mo nzungunjuka mikemke zalaka mais mama mo konzi bo fala yemba nana pardon de la bango obi phrase wana fala ke nana makasi nana
pardon dendela bango. Ça veut dire que nana fa dendela na bambana na ye, na ba semeki na ye, na ba to ba mabe pona ye. Fallait s'excuser bi nana pardon. Alors s'il te plaît, dendela bango. Moi ça boye bazui wapi. Tu imagines? Ah nzambe la yango adoration. Na yebi so yango so mona ke ba finyo so bazo craquer, ba dessiner mi bane bona fond ya nana ketchup et ya fali poupa. Yango moni que jour ya le 14 boke ko poster fali. Fala sa mobile na binote? Oh, tia mobile no yuzu tsenze ba fali ya bolingo. Tia mobile no yuzu tia fali na ndenge nini? O moni muto maboko tenda su mobile mwasi mwa kitoko. Mobile mwa kitoko. Mabuki we. Asa ki muto maboko te mwasa mai kalambai. Nani Penyel Kalambai, oui, yé félicitations à Penyel. Na yebi so na obi Penyel azu mobile moko ya wow. Jaka ba mibalo biso neto linga. Penyel a utu ay pan Penyel. Penyel a kati mobile na sachet. Penyel fa kati kan gaso boka matolo tablette ke zongi. Mbiji. Wala ba guna biso tablette fa kan Penyel yo mtama be obi ke funa ke bimisa mai kalambai o elekiye o mai kalambai pesa kitoko so ko Penyel ka ko zo ko le kambai kalambai likolango Yo confirmé bongo Yvette Kalumba aussi Lucas. asa masa nanga pire ser nanga to solo la ka kitoko na fingi mai kalambai na ko fike tenga finga basa na nzambe te na lobi ke ezala bongo te mama même obi jo mai kalambai pa ko bimisa mo sine tango so ko zo ko le ka Penyel e kenda bongo ma chérie oza mambo finga te en tout cas Penyel obi biso mobali mo boya wa Ka o batu baloba. oh ba finyo so bazo revara la monde ba fi bazo de mibala ba Jacques Leroy yo zo ki wana ba fi bazo dessiner mibala mona ba papier yango zo mo beto zo tula o dessiner mobile na papier mobile nga za mbebo rose mobile nga za kingo mobile ko ba giye we mo ko za Grenoble mobile nga za nzela linu boye lokola mobile nga vimba sekaka mo mukelo kwa jinyango bongongo mobile nga za misu mukelo kwa chancel même ma jouer patron mobile nga za kitoko lokwa Cédric Bakambo mobile nga za supende ninyo Penyel yango zi mo mbala ngo wapi o Penyel nazo yebisa yo garçon na bwakama Penyel ozo mobala na wapi o mobali go konango eso mona ke kita ki ya wili mushene tolomo pièce ra ya wili mushene tolomo pièce ra wa le kwa zate mon papa social yo edaka ba biso ba fie tiketa ndo sunga ka biso manya oyebito ba seli ya wili su kombo pala ketu pièce ra ya wili mushene tolomo pièce ra likonango mae bakambo to ko kango te nzambe yango Penyel yo ko sabso e minene to likamnini Penyel ko misaso su pièce ra po garçon azo mona likolo na sazo mona ke ana makambu azane mbiji likonango Penyel wa mtama be Babi comment no manya kepo. c'est bien là oh bon botika ba vantiki ko na ko finga no mabe boni boyo ko bozana ke songi yo moni manya kana vanta lo ko ba fio na ba vanta yo moni manya za rogues yo moni manya za lo ko ba fio azana mid azana $100 azoko se baninga za na $1000 mona kile kina ka tu ka biso soneza la lokuta manya bato azane na Dubai de mboka la biso longola biso ba stress mboka bato Pamela Mobo moi sa boss kadima kuna masa kinene ka mo tour mono ebika ndeza la parce que bonga manya so na poto ebite ke manya so ko bi poto mama Tour Eiffel oh biso tout revara boko tika ngana na ndako te fo tika ngana na Tour Eiffel Nakanga na photo na poster. mama nanga mokola nzambe ko boma ngala Kinshasa te nzambe nalinga poto nzambe la la poto la mukala Kinshasa na yebi ba venu nyonso a poto Patricia Sungo pesa sango na bana Belgique na lela bango mboka basauke na kraka bango mikazadi yo pesa sango na bana Paris na lela bango Jomo Dango qui casse-paye, Trésor Mbombo Kawe, Hervé Mwanza garçon de luxe, na Krakabango, Régine Lungo, pesa sango na salva kabasele, yaya batu ya Deborah Ngezula, na linga kabine, trop richo atana be goga la pulga koza nosa ya tembe, papa na tana, papa na brikin, yaya batu ya iso, yaya batu ya diele kabata pontag, na linga kabine trop kudu sambila masananga moko Kevin Sumbula sukudu balobi chouchou play joyeux anniversaire le 14 au Inda Kikuna Angola Angola na la bino sive makoso na linga kabino est trop arsi de Paris de retour et puis ça ra jazz kafu na linga ke jazz au seul anniversaire kitoko ouais et bois kamimi ange mi démon Pauline Nzoko kitoko pe taille balobi moi sa bota mais tala nzoto libumu plata la taille Chichi Chibola madame triple madame Tabou Fatou madame
triple madame. eloko wana esalaka mame na biso bia bamadame nayoyebisa okokasa te soso kumbaka oza madame madame fo oza na mituka madame fo oza na mapangu madame mpo oza na babiju na yo alliance mpe madame ya ata bage eza te mais so oza na biloko na te osaka madame yeyo ozosanga na lopango eleki na mutuka oyebi yango te sikoyo omonaka tabu fete azolokoa ya camarade na Christelle Mudimbi ya sanza Mudimbi tala bango na maboko bapolisi ya maboko bijo banisi ya kolia muna eloko ya Willy Musheni tala bilo bosana ba madame soki tokena ba barabara tokoza ba Nicolas Mbungu soki tokena madame tokoza tap nani rachet top modèle madame sata pêche ya swanaka un espace zo bimisa mbongo tokobenga na kaisi sinta kapage aya po ani wi po sala buzo nanga na sita tozo luka vite sita za madame ya wapi essa sita za lopão asa asofuta na carnet marque la bango so ba grâce te mobalingi car max x wala asa madame te pono zo ngo tena arranger ba madame asa na ka barbara mo zo luka vite asa madame te ya donc ya na arranger ba barbara so ko yebi sanga na manmange de biso na asa madame na sumba lopão na mando bibi kapinga oui bayebi sanga oui biba na lopão voilà biba na lopão il faut te respecter pour lopão ale kimi tuka faut te respecter. Le lopang par exemple par exemple 10 000 mais un jour roté quand tu vas 100 200 ta loza lo kin des alara zola kin ma ponga za moins cher mais le loza lo kin comme manda ku cher makas biso to va na bamba zola kina tala on va la studio américaine moi faut tango $200 mais $200 à sobina personne sous la chambre ça la personne sous des chambres tu imagines mais ce qu'on a on fout longa studio ça veut dire que la place toi non négliger kala le comme une valeur voilà mais na bi ka sumi kuna ba kinga santé so on a na terrain mo bona bibote wana madame te mais ça c'est mal au pango non nzima mais le pango ne peut pas mais ate ko na terrain mo ro na le pango te tikanga te voilà mais ya yelo ko lo jese da ku fuma da batonga et voilà félicitations à toi Bibi Kapinga to ko ma biso na suka émission un grand merci à toi Jérémy Mbala pour l'assistance techno bro un grand merci à Plamedi Makola et Ketia Makola ainsi que na bino nyoso pour na fidélité na confiance Carmel Odia to ko ma la suka émission biso to ngito chité nazo mona bato ebele bazo kota bazo ça ba live par rapport à concert il y a fait rigolo qui raté mon colo ya le 13 février n'habité Carmel Odia était que journaliste et so colo bani par rapport à ça bon nga so que raté c'est pour ma producteur so le temps c'est pour ma producteur c'est que producteur c'est le mabé mais producteur bino to bo sala makambu boy baba ba programme o c'est le cas bi yo so monte côté polémique et c'est le quoi que faire beti ta salim piaka mais c'est pas ça on coupe pour na piaka c'est ça que problème c'est qui est producteur et alors ba producteur boy bo ça mamna nous peut ça bien a mi sambo na biso ça mi sambo mama kasi a ça reconnu so ba bêtise muso ça na c'est pas bien ba tum so ba zo ignorer index ba biso Carmen na koki jamais konti mango a ça mi sambo na biso c'est pas ça problème il y a batuna bango wana alors faut ba sala ko madame po ezabé on a ko ba ka yango wana voilà mais na auto la paix concert ya Fally Ipupa Mobutu Aigle azo déclaré na podium il y a de fou bazo boire ka ba bouteille likolo ya podium donc encore une fois so bobo ki susu na ko arrêter musique no habité pourquoi ba acte ya bongo tant artiste moi ya munene Afrique obeta musique na mboka na bango obelonga la linga Fally fala son esprit Fally asalo kwa héritier watanabe yi asala ba jeter ce que muto obetela bino conseil pour nani nye ko boka bouchon bouteille pourquoi après ça ni et porter l'autre pour nani baba misambo na biso tant boke ça musana ba guerre na biso na ça on a sensé so ato bambi Fally bouteille Fally déjà bonga na vie Fally déjà boss Fally ça mon bébé o ba fi ba rêver Fally ça maman bo e ok et asa bramo bo asa elongo e pesa so devoir lo ba mam na ye eza musala punda ko bamba siko eloko na e porter ne sin e porter l'autre ata bo bambi Fally loko déjà Fally la ki caché na d'aller mbone abeta concert abeta te déjà liaki likona ngo azaka aigle voilà ba wa tout na linga bino e trop na ebisi bino ke page nanga na font la page nanga ya Facebook na komi Carmen Odia la fille à papa bo s'abonner bondo za mam nanga nyonso wana tala sala émission pas muntu ate yanga moko na no poster on a page nanga wana Carmen Odia la fille ya papa wana page nanga ya Facebook voilà merci beaucoup to comme na biso na suka émission en tout cas c'était bien Carmen Odia la fille à papa là je dis un grand merci à toi Dorcas Moadi la matala donc femme à 2 mètres mannequin inwana Carmen Odia na habité so ko lobani na bato batal biso on a ko lobala bino que
bon comment nakol bandine bazo reprocher ngana le mot que ça veut dire que na loba trop dans la société oui on les andé moi je parle nga côté musala en tout cas na zana na douceur mais côté bolingo na loba devant caméra na zara lion na comme Carmen Odia ba façon mo na comme Carmen Odia béton en tout cas ba ça mikolo sous Carmen Odia béton mais na sima caméra na comme Carmen Odia la fille à papa moi sinzambe peseleng na peseleng na mbani nga voilà oza musala ata ba bisinga lo malé mais sona 20 na oganga wana va héritage maman na ngatikilango eza ya makila tout kana okoka na ngati côté ya ko en tout cas bolim sanga mais merci beaucoup pena bato bazo linganga bo soutenir ngala ba conseiller ça nga vraiment bien ngala esa mnoke ngala na mondo pour ofinga tu ngende ko telemela bato bo sama mabe ngala esa ngana za muta vérité émission nga zaka vérité et suyo yo pour luki caméra amukama tezate amuzozate amuloba juste ba vérité na linga bino vraiment tellement il y a trop boza vraiment ebelé merci vraiment beaucoup na nyonso bosala pona Carmen oyo ba partenaire privé na nga na tanga ba comme na mondo aboyebi boboto la nga batu nyonso mais botikela nga ba partenaire privé na nga wana joueur patron botikela nga ba joueur patron na tanga ba comme na bango batikela nga bango botikela nga mo poste privé papa Louis Vuitton camarade ya batu ya nesi faut moi ki ba fi ba luka ba mbo na ngambo wana ni boutique mo kezana Krista moi ça pembe moi ça me pousse voilà na itaga wala Krista babi wana massa ya mon pote privé papa Louis Vuitton otali moi si o sengi nzambe merci azoluka mbongo ya zala mobali na yemoko ana mobala batute en tout cas eloko ngala pesa mino conseil ba fina bandeko langa basi bo sambela nzambe ndenga pe Carmen ona sambela ka nzambe mibala batu botika mibala batu za chion bo vana bo luka nzamba pambola bino botika vana na ba pasha bo lingi ba pasha yango bo tula tonde nini bo sambela nzamba opesa bino akosepesa pe fina bino merci beaucoup na koloba ka merci beaucoup Carmen Odia batu bangi bazoka na ba compte na yo wana compte na ngaka Facebook na ngaka Carmen Odia na boya robaxo Carmen na changer combo batu musu ba complexé OK poto o changer combo complexé il faut ça combo na mobimba otanga na batu oyeba na batu bebi na combo wana tango obete na Facebook mamoka moninyo ngana taka Carmen Odia page na ngane na c'est Carmen Odia la fille à papa et sili quand ngezala wana voilà OK merci beaucoup na bino nyonso tu bobena yambela bino susu Carmen Odia la fille à papa yeyo na zweli bino mo comprendre alobaka. Voilà, Abina deuxième émission, on a expliqué pourquoi biso nyonso to se retrouver nasa ni moko. Wana yenda ebi o oloba pona biso mais quant à moi nalinga bino et merci pour la confiance, merci pour la fidélité na Beaux-Arts TV. Donc biso tozana ka ko. Hein? To saka musala nde bino bolinga ka donc bino bolemba biso te bo partager ka émission, bo commenter ka bon et manka ba on bo s'abonner te bo s'abonner massivement na Beaux-Arts TV pour ne pas rater nos émissions. Quant à moi na linga bino vraiment il est kilongo il est claque serpent donc réalisateur monteur de cette belle émission. Un grand merci à toi Grace Parker ainsi qu'à qui encore ainsi qu'à qui encore Nabosani vraiment on Nabosani Bolimbisa. Quant à moi on se retrouve à la prochaine bisous bye.